Mbote na biso bisika besoin mi biso banso leo tozali samedi le 25 février 2023. Journal na biso télévisé en lingala tomboka silika vimana soko paso sala batelo côté. Ndeka tolobaka awa sikoka mse za to ebite so Kinshasa to lala kate po soki to lali kaka to lamuki to lamukana makambo. Bota la degré à niveau ya nzala o ekomi na Congo niveau bat baomi ko lela nde bat bazana tenya na banyam na bat bolanda reportage. Okamwa niveau ya banzale komi na Kinshasa tala banyamali batazo mela mbisi ya reken nyonso melango na libumu na ye en tout cas nzala oyo bolukela ngo kombo na batu na banyama nzala batu nyonso bakomi na kishekche botala libata au niveau ameleli mbisi oyo okozwa idete botala pe mama oyo pe ye pe azaka na nzala moko extraordinaire botala mama azana nzala moko chronique ye pa mela makwita fufu koleka na mibali oyo mboka nini mboka banzala moko nzambe botala degré liquide tala liquide nenga manie liquide abendi pipi na kogweta pembeni abendi na mwanga nga sangisa na mwa poisson la mer ya pepe supu abwaki na munoko manie pilipili yo anda zo bongisa ngo ndemu to akangisa mipi kwa pondo abwaki pilipili yo ka liquide ça c'est le bi basango na biso misusu ezali botala église oyo niveau bazo bete la ba maman ba fille na ba papa bozo idete gouvernement bike ba église monsieur mérité il faut karama bolanda reportage oyo kudila na Congo ezala makamso elekanaka ekopeso na kanda na posa peno salaka mabe tala niveau soki église oyo bazo fiakula ba mama bazo bedala mama mkolo we niveau bazo fiakula to ebite so bazo bimise ba démon so bazo bisa ba mari de nuit to ba femme de nuit to nazo comprendre te ko beta boye nzambe yango na Congo gouvernement ezalaka to ezalaka te ba église o nyonso za ba église ya kokanga yango ça c'est quoi ça ko bete la biso ba mama bwendere basali soki nini eza nini to tomboka kaka po ba monge beba ka soki ko beba boni boyeko tozo tuna bakonzi na biso toyebite guerre ya este ezalaka lipate ya kobata mato ya nini parce que guerre mezalaka RDC abeti abotoli oyo ekolekaka des jours bakangi susu o ba M20 bakoti babotoli oyo siko na bitumbango vérité pe yebanaka te bolanda reportage oyo pona mboka na biso na ebite kudila botala basoda na biso na front babetami ba misusu bazuba masasi mais même ba docteur bazate ba ambulance ezate soignement traitement ya malunga ezate botala nde ba misusu bazoya makolo mituka ezate ya kozwa bango ya komema bango mbangu oyo mboka ya pasi pe soni na ba dirigeant na biso papa soki bozo kokate botika eloko eleki tika ezate tala bandeko na biso ba papa baleki ba yaya ndenge bazo kufa na tumba o batu mibale nde bayebi close nango batu misusu bazo pe baboka se na bango bakonzi bofungola matoi yango guerre yango ya kuna ekoma ya ping pong ya lipate